Mbote ndeko na ngai. Ezali ngawa yo GMM, éveilleur de conscience. Avant na banda podcast ya lelo, nalingi na conscientiser bino pour na date ya vendredi le 28 février. Ezali date oyo biso ba Congolais, à travers professeur Jean Bélé, to déclarer journée ya génocide congolais. Plus de 10 millions de Congolais bakoufi. Na mokolo ya vendredi 28 février, na 12h heure locale, to observer 1 minute de silence na mémoire ya bandeko na biso basili kokufa. Soki biso moko tosali yango te, mokili pe kosala yango te. To lobela yango, to partager message oyo. Vendredi le 28 février à 12h. 1 minute de silence. Merci na participation na yo. Na mokolo ya lelo tozali kolobela loi universelle ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa. Soki oyokaki podcast ya semaine passée te, na kosenga na yo oyoka nanu yango avant to continuer na oyo ya sika. Ekozala malamu obanda na ibandeli avant de continuer. Nazali koluka ko convaincre yo te, mais nalingi kaka napesa yo posa ya ko rêver via sika. Vi oyo lingi ozala na yango, et non vi oyo bato mosusu ba déclarer pona yo. Nalobaki na bino ke ekokomela yo kaka oyo ezali kokanisa, ezali loi universelle. Moyen ya ko changer yango ezali te. Il faut nde toyekola pe toyeba motindo nini tokoki kosalela yango. Ya liboso ezali malamu omiyeba ozalaka nani. Et puis oyeba ndenge nini okoki kosolola na univers to na Nzambe. Ou alors ndenge nini Nzambe asololaka na bana na ye. Il faut toyeba yango avant to avancer na maîtrise na biso. Ndeko na ngai ozalaka misato na kati na yo. Bosatu na yo ezali constitué na esprit subconscient ou bien esprit inconscient. Ezali na esprit conscient et puis ezali na âme. Esprit subconscient et contrôlaka 99% ya vie na biso ya tango nyonso pe ya mikolo na mikolo. Comme par exemple, posa ya mai to posa ya kolia. Biso bato to contrôlaka yango te. Ezali contrôler na esprit na biso subconscient. Ndenge kaka nalobaki na ebandela podcast oyo, nazali koluka ko convaincre yo te. Nalingi kaka yo moko oyoka pe osala discernement ya mai nazali koloba. Donc, l'esprit subconscient et contrôlaka 99% ya vie na biso. Il faut toyeba yango. Parti na biso mususu ezali l'esprit conscient. L'esprit conscient ezali esprit logique na biso. Ezali mental na biso. Esprit conscient ezali esprit oyo tosalelaka pona kokanisa. Yango pe tosalelaka pona kosala ba calcul. Tozalaka na besoin na yango tango nyonso. Soki tolingi toluka solution ya likambo moko boye. Tope soki tolingi tosala ba calcul mental. Donc esprit conscient na biso oyo tobengaka pe mental ezali eloko oyo tosalelaka pona kokanisa ou bien pona koluka ba solution ya likambo songolo pakala. Tokoki kosalela yango tango nyonso te, mais toyebaka nde te. Soki olekisi okolemba, moto ekobanda kosala yo pasi. Pona nini? Parce que makanisi ezali énergie. Soki okanisi mingi, okodepenser pe énergie mingi. Okobungisa énergie mingi. Mutu pe nzoto ekolemba. Parce que pona to vivre, toza na besoin ya énergie. Yango wana toyokaka mutu pasi na sima makanisi mingi. Soki makanisi na yo elekisi ndelo, suka ekomema yo na oyo tobengi AVC. AVC ezali kindoki te. AVC ezali na pouvoir na yo. Gérer makanisi na yo, okokomaka pe na AVC te. Ba oyo basalaka misala oyo esengaka bango bakanisa mingi intellectuellement. Misala oyo esengaka bango concentration mingi,
bazalaka mingi ya kolemba bien que basali misala ya maboko te. Balembaka parce que basalelaka bongo mingi. Ils dépensent trop d'énergie yango na balembaka. Na mokuse, la pensée est une énergie. To retenir yango. Parti na biso mosusu oya mutuya makasi, to bengaka yango âme, ou bien notre monde intérieur, ou aussi être intérieur. Âme nde esangisaka biso na nzambe. Âme nde esangisaka biso na univers. Esangisaka biso na bikelamu misusu. Âme esangisaka biso na nyonso oyo ezali na mokili ya se pe na mokili ya likolo. Âme ezali kado ya nzambe kobanda mbotama na biso. Na tina ete tokoka kozwa nyonso oyo ekopesamela biso na ntango nyonso. Na nzela ya âme na biso nde tokosengaka pe tokozwaka oyo tosengaka. Donc, en bref, la partie misato oyo, esprit conscient, esprit subconscient, na âme, esali bomoto na biso. Bango misato bazali na kati na biso. Moyen ya kokabola bango ezali te. Moko ezali na fonction na yango bien défini. Il faut tozwa conscience pe to comprendre yango. Et puis toyeba ndenge nini ba fonctionnaka po ete tokoma kosalela loi universelle et kokomela yo kaka ozali kokanisa malamu. Soki o comprendre yango te, okozala lokola mwana etike. Soki o comprendre yango te, okozala lokola masuwa ezangi capitaine na kati ya ebale. Mopepe ekomema yango na gauche, to pe na droite, ndenge kaka yango elingi. To comprendre yango, po to banda ko contrôler maye komelaka biso. Nazali na elika ete, olingi ko comprendre yango. Alors, sala discernement na yo, po emema yo na compréhension na yo, ya maye na lobi. Kondimanga bindimela te, sala discernement na yo. Après discernement na yo, okoyeba soko zali prêt, tope soko zali prêté. Soko zali prêt à comprendre, c'est que okomi ko kola malembe. Okomi déjà ko reprendre pouvoir na yo. Obandi ko simba gouvernail ya bomoi na yo. Sala part na yo po ete nzambe abakisa ya ye. Na français tokoloba, ce dont tu es conscient, tu peux le contrôler, mais ce dont tu n'es pas conscient, te contrôle. Ndeko nanga, banda kozwa contrôle ya bomoi na yo. Vi ozali komene ezali peut-être vi na yo lingaki te. Ezali vi oyo nzambe aponaki pona yo te. Alors, sois conscience, changer état d'esprit na yo. Tu ne peux pas faire toujours la même chose et t'attendre à de nouveaux résultats. Okoki kosala kaka ndenge omesana te ebongo zwa ba résultats mosusu. Ezali pratiquement impossible. Sala ya sika po manifestation ya sika pe emonisama. Yonanga, toyebi vraiment te pouvoir nini tozalaka na yango kobana mbotama na biso. Pona lelo na soki awa. Soit temps ya ko méditer na maina lobi na podcast ya lelo. Senga discernement na katikati na yo. Soki okomi prêt, osali premier pas. Malembe tokokola elongo. Okoki kobanda lelo oyo ko maîtriser makanisi na yo. Okoki kobanda lelo oyo ko changer makanisi na yo. Okoki lelo oyo ko créer makanisi ya sika et puis ko maîtriser ba sentiment to ba émotion na yo. Mais soki ozali nano prêté, tika komitungisa. Tika ko perdre temps na yo na koyoka makambo nazali koloba. Ozali nano prêté ya kozwa destin na yo na maboko. Ozali nano prêté ya ko maîtriser vie na yo. Ozali nano prêté ya kondima responsabilité oyo pouvoir na yo esengi yo za na yango. Ozali nano prêté ya kokola. Toko continuer semaine prochaine. Soki makambo na oti koloba sepelisi yo, okoki kokoma abonné, ofini na bouton ya se s'abonner, ofini pe na ngonga oyo ezali na se
mpo na ete soki natie eloko ya sika na chaîne oyo okoka kozwa yango mpe oyoka yango. Nakosenga na yo mpe lisusu soki osepeli opartage video oyo na bandeko misusu mpo biso nyonso tokoka kokola elongo na ntina ete toyeba oyo tozali tokoma kosala makambo oyo biso moko tolingi tosala et non tozalaka kaka bavictime. Soki tolongo bavictime tokokoma kodeside sur sort na biso. Tolamuka ndeko ntango ya mbongo wana ekoki. Merci na écoute na yo. Tomonani na poso koya.